devons mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, Tozali en plein Paris, Ndeng Bozomo Nabiso, Tozali à côté à Porte d'Italie, donc Tozali à Paris, donc 5 minutes avec César Ngadi. Ezali version où ezali à la musique, donc binomo bomoni tram où il est à côté à Porte d'Italie et Kendarati Orly, donc T9 où va être ça la sika binomo bozali komona bato bazolanda biso bato bazalaka na kati ya Paris bazali ko se retrouver bato pe bazalaka libanda bazali komona yango tepesa bino la musique au système à la musique, donc ezali version où ezalaka na libanda bomonaki émission mususu to sala na plateau mais la musique ezalaka libanda pour na ba vibration. Donc 5 minutes na biso ya lelo tokolo belalika moko ezali ko sala ba Congolais ou solo de père et de mère, ba Congolais de souche ou balingi mboka na bango ezali ko sala bango pasi na mawana motema. Donc pour tout le baté que ba Congolais nyo surtout une certaine donc catégorie moko ya ba Congolais pour tout tanga ba makamna bango te pour biso a on a 5 minutes tozali jamais émission yo total ba ethnie total ba écolo parce que boyebi na ba émission mususu toko voiler la face te toko ça la fine bouche te émission net ya Torti Ninja ezali émission oyo bazwa batu be écolo moko boye basala donc musique na bango pour na ko panza ba Congolais oyo biso to sangana. 5 minutes à l'élo ndenge nazali koloba ezali pasi na mawana motema batu ba koma lelo kosala comparaison entre Kanambe na présent na biso Fachi Beton. Est-ce que vraiment Congolais au penza solo oyo ata azondima makambo Fachi azosala te? Est-ce que Congolais penza o penza Congolais penza ya solo? Est-ce que vraiment akoki ko comparer donc présent na biso oyo mwana mboka oyo toyebi papa oyo toyebi mama oyo toyebi esika kola oyo toyebi ba ekelasi oyo tanga na bato atanga okoki ko comparer ye na mutu lokola Kanambe asali 18 ans abomi batu azongisi mboka na biso nesika moko oyo kutu ekoki kozala te bakomaki ko seka biso partout na monde congolais akomaki sujet moko ya soni mais lelo Fachi Beton azali kosala nyonso tout pour zonga esika tozalaki po bato mususu bazokanisa donc ezali mboke beba donc 32 ans mobutu 18 ans ya Kanambe 50 ans donc bakanisi par baguette magique kako yeba obeti masolo salami donc ekoki ko sala maboite tozaku na chance que président oyo aye esika oyo azali donc azali ko sala effort azali na volonté bongisa. Parce que mboka na biso ezaka comme mboka mais ezalaki na niveau susu ya mboka te. Donc yango na tozali koloba lelo peuple congolais totika makambu oyo misusu ba congolais misusu tolibi ba congolais nyoso tout mais totika ko sala comparaison entre moi na mboka na biso Fachi Beton na mutu lokola Kanambe. Et puis na ko rappeler bino bato bazalaki na combat o misusu bazui combat donc na katikati bomoni tozalaki kosala combat awa Kabila dégage bomona Kabila dégage et komate que oh Félix Antoine Tshisekedi dégage non ezalaki Kabila dégage parce que ezalaki étranger tolingaki mwana mboka tito bandoko bakuta ta makako ata mbwa akoma na pouvoir mais Nzambe alingaka mboka na biso asali nyonso tout azoli biso mwana papa Tshisekedi mais sikoyo batu toyebi te batu bokoma penza ko comparer penza Félix Antoine Tshisekedi mwana ya papa Tshisekedi
na Kanambe o bayaki na ba botambula donc sorti de l'inconnu donc sorti ceux qui wapina ba mastane batumoro baya ba koma lelo ba millionnaire na mboka na biso bo moni susu makambo ito bi makalate boza na bino calme Kanambe ba mbongo oyo ba détourna na famille na ba proche na banko ba salaki wana donc pona ko blanchir mbongo so ba caution na banque pour ba bimisa ba monter ba milliards na liquide. Comment prendre à son propre pays 92 millions de dollars? On vous explique. C'est ce qu'a fait la famille de Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, aussi appelée République démocratique du Congo. Comment? 1. Détourner l'argent des institutions. Impôts, ONU, élections, routes. L'idée est de récupérer tout l'argent public possible. 2. Stocker l'argent, puis le transférer dans un endroit sûr, pour le clan Kabila, dans cet ancien garage de Kinshasa, dans les comptes d'une société écran, Sudoil. 3. Retirer du cash. On peut même retirer une partie en espèces, comme le prouve ce bordereau de retrait de 6 millions de dollars. Car pour ça, il faut avoir une banque. Enfin, sa propre banque. Ou plutôt une banque contrôlée par la famille, comme la BGFI Banque du Congo. Contrôlée par la sœur de Kabila, Gloria Mteyu, actionnaire à hauteur de 40%, et par son frère adoptif, Francis Selemani, en tant que directeur général. Et quand au sein d'une même famille, on dirige une nation et une banque, ça facilite les choses. Ensuite, il faut être créatif. Florilège. En 2016, pour rémunérer la participation du Congo à une mission de maintien de la paix, l'ONU verse 7,3 millions de dollars à l'ambassade de RDC auprès des Nations Unies. L'ambassadeur reçoit l'ordre de reverser 6,8 millions à l'État congolais, plus précisément à la Banque centrale du Congo, sur son compte à la BGFI. La BGFI va en profiter. Si les 7 millions lui ont bien été versés par l'ambassade, le Congo n'en a jamais vu la couleur. Et à la place, le virement atterrit dans les comptes de Sudoil. En 2016, Kabila annule les élections pour les reporter en 2018. La commission électorale qui organise les scrutins, la CENI, emprunte à la BGFI 25 millions de dollars. Un prêt engendre des frais et automatiquement, la banque gagne 1 million de dollars. Mais le même jour, la BGFI répète l'opération manuellement et s'offre un deuxième million de dollars qui, bien sûr, atterrit dans les comptes de Sudoil. Foner, c'est l'agence publique qui s'occupe des routes du Congo. Elle possède plusieurs comptes à la BGFI. En décembre 2014 et janvier 2015, elle émet 5 transactions importantes vers un compte interne de la BGFI. 852 000 dollars d'abord, puis 594 000, encore 594 000, 586 000 et enfin près de 600 000 dollars. Au total, 3,2 millions de dollars censés transiter d'un compte du Foner à l'autre. Mais la BGFI vire en fait les 3,2 millions à 2 autres sociétés, Sudoil et sa filiale Kwanza Capital. La Banque centrale du Congo a elle aussi financé la famille Kabila. Son compte à la BGFI, intitulé BCC Équipement, est une caisse noire. Le 26 septembre 2016, il émet un virement de 30 millions de dollars, supposé alimenter un autre de ses comptes à la BGFI, et qui disparaît étrangement, tandis qu'un virement du même montant arrive chez Sudoil. La Gécamine, c'est la grande entreprise publique qui gère les mines, la plus grande ressource du Congo-Kinshasa. Le 13 juin 2016, la Gécamine décide de payer ses impôts en avance. Depuis son compte à la BGFI, elle vire 2 millions de dollars à la Banque centrale du Congo. Sauf qu'à nouveau, le virement n'atteint pas la Banque centrale, mais Sudoil, avec un libellé différent pour brouiller les pistes. Mais en 2018, les auditeurs chargés de contrôler les comptes de la BGFI s'intéressent à cette opération. C'est la panique dans la famille Kabila. Il faut nettoyer tout ça. La BGFI renvoie les 2 millions touchés par Sudoil à la Gécamine, rétablit dans le remboursement le libellé initial, qu'elle antidate à 2016, et envoie enfin les impôts à la Banque centrale. Cette année-là, la famille Kabila s'en est sortie. Mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Donc, Yangwana, vraiment, les lona kati émission oyo toko faire kolakisa bino ndenge biso tolakisa tolbara mukie et puis soko tolobi to tchaka preuve Yangwana bino bolanda biso tozali batute tolobara kaka po toloba soko tolobi tolakisa preuve. Na lingi déjà pona banda
boyebi RTNC bokomi komona RTNC bato bakomi kolanda yango RTNC surtout journal télévisé bato bakomi kolanda yango soki ozolanda RTNC journal télévisé okomi komona on dirait journal télévisé oyo tolandaka na poto ekomi penza au milieu du village na RTNC akala depuis Mobutu télévision nationale boyebi ke ba télévision nationale Afrique ezali ba télévision oyo esalelaka pouvoir en place mais na RTNC na biso depuis Félix Antoine Tshisekedi a eu pouvoir à l'oba mutu nyoso tout à koleka na télévision nationale ozala opposant ozala nani soko sali likambo na yo ekoleka parce que ya loba ki bango IDPS na biso papa Tshisekedi a soufaki na makambo wana boyebi ke IDPS bana ekoleka jamais atana era kanambe boye bisanga bato bazali kolanda ngai donc na pesi bino devoir boye bisangai manifestation nini ya opposition bandaki koleka na RTNC komaki nango donc chaîne Jalelo chaîne nationale ezosala nango Jalelo kaka po na kokumisa kanambe po na koinventer makambo ya lokuta nazali kolakisa bino botala na RTNC donc marche oyo ya PPRD marche ya opposant ba lekisi yango na kati ya journal JT à 20h ba type ba commentaire ba lekisi yango neti ka ba lekisaka donc ba festivité ba manifestation ya UDPS donc botala bino moko na kanisi na tieli bino po bomona ke bosaka comparaison ya Kanambete na Félix Antoine Tshisekedi télévision nationale na JT à 20h ba ti marche oyo esalamaki oyo donc opposant oyo soit disant opposant basalaki donc eleki na journal télévisé il y a 20h bino moko bolanda donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite sur 5 minutes avec César Ngadi. Malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, le bloc patriotique sont descendus dans les rues pour protester contre la dépolitisation de la Commission électorale nationale et indépendante organisée par les forces vives et sociales, les laïcs. La marche a connu la participation de la Mouka et du Front commun pour le Congo. Fifi Mukunda pour le reportage. À Kinshasa, c'est samedi 13 novembre 2021, la marche pacifique du Front patriotique s'est déroulée en toute quiétude. Les itinéraires ont été respectés comme convenu avec l'hôtel de ville. Des points de départ, Lemba terminus, marché Selembao et place Sakombi à Kasavubu, au point de chute, stade Tata Raphaël, les leaders politiques des associations de la société civile et les militants ont pris d'assaut les acteurs de la capitale. Tous unanimes disent oui à la dépolitisation de la CENI afin de rappeler à l'opinion l'objet principal de cette manifestation à l'initiative du Milapro, de l'Église du Christ au Congo et CALCC de l'Église catholique, accompagné de l'ECD de Martin Fayoulou, de FCC de Joseph Kabila et quelques mouvements citoyens. Toutes les revendications ont été résumées dans un document remis aux autorités. Avec cette énième organisation de marche pacifique, la démocratie en République démocratique du Congo se porte bien. Binomoko Boito Landa, donc les images ont parlé d'elles-mêmes. Bomoni Binomoko marche ya opposant et l'équipe n'a JT à 20h. Parce que batumususu balobi donc ba garçon ba bimisa kinzembo na bango bazolo ba soki makambo donc nini yango bazolo ba na soki président balingaki Félix président de la République asala soki nini mais maloba on ezo balukela bango moko mais bomoni marche ba la question na 20h batumususu donc de mauvaises langues balobi ke donc nzembo ana ba interdire yango mais non nzembo bango basali na ndenge na bango na boule na bango moko et puis masolo yango za o batuso ba landa ngezali masolo ya soloté. Bon, Mouni Binomoko, donc marche au y a opposant et l'équipe na journal télévision, na journal y a JT à 20h, na ne salamate, na l'air à Kanambe, na l'air à Mobutu et salamarate pour balak sabino que fachi béton démocratie et commune en boka nabiso pour nanu et communauté à la France parce que la démocratie a bamboko et banda sikote et banda sugi depuis bambula nini mais tozali kokeni na nzela wana. Bato yo bazali ko lo babilobela bato yo baza bato a mauvaise langue bazolo bazo meka ko la comparaison entre Kanambe na Fachi Béton o ezali eloko moko il faut jamais comparer l'incomparable mais bazali ko se permettre basala kaka tozali ko tshela bino to rafraîchir bino mémoire bino moko botala makambo oyo
Donc tokoki ko bosanaka yango te makambo kanamba sala na 18 ans na ye oyo salama na mboka na biso to tiela bino na bestre bino moko botala pour se rendre compte que botika ko sala comparaison na likambo bakoki ko sala comparaison te. Donc restez sur Clébois Original, 5 minutes avec César Ngadi, on revient tout de suite. Topo sanitaire. Tobo sanitaire. Boboma biso na ba marche. Tobo sanitaire. 18 ans de pleurs. Tobo sanitaire. De 2006 à 2018. Les candidats rivaux dans la course à la présidentielle en République démocratique du Congo voulaient que leur dernier jour de campagne soit un succès, mais il s'est terminé dans la violence. Plusieurs partisans du leader d'opposition Étienne Tshisekedi ont été blessés dans cet affrontement avec les forces de sécurité à l'extérieur du principal aéroport. Ils tirent sur les gens, juste comme ça. Kabila ne mérite pas, nous avons été... Peur d'un vieil homme de 84 ans, hein? Mais enfin, mais vous embêtez vous perturbez la liberté des gens, c'est quoi ça? Non, on ne discute pas aujourd'hui, on parlera une autre fois. Demandez à vos hommes de dégager l'entrée s'il vous plaît. Demandez à vos hommes de dégager l'entrée s'il vous plaît, on va y aller. On en parlera une autre fois. Mais sachez une chose, le combat que nous menons c'est aussi le vôtre. Vous devez le savoir. Quand vous tirez sur nous, vous nous faites du mal, voyez barake, Tozo Bundapona, Bananabino, Basinabino, Basanadinité, voyez barake. Ah oui. Nous, Tozo ça, il a bino Moussala, et c'est nous que vous, Bato Bagnon, Gabino, Maliaka Bambon. Le regret, c'est que je n'ai pas réussi, on n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. Une bavure dont il pouvait bien se passer. Très mal inspiré, Joseph Kabila insulte les Congolais. Un dérapage qui ne sera jamais oublié par des femmes et des hommes qui l'ont vu venir des montagnes mystérieuses de Ewabora et des forêts sans nom en boîte en caoutchouc et qui lui ont accordé l'hospitalité et bien plus encore. Il se désole de n'avoir pas réussi à changer l'homme congolais, mais quelle insolence, quel mépris. Il devrait plutôt dire sa reconnaissance de la manière dont le Congo l'a changé lui-même pour qu'il ressemble aux Congolais. D'un chef d'État immature, balbutiant, ne sachant même pas lire dans la langue officielle du pays, marmonnant comme un enfant dans les plus grandes assemblées du monde. En ce moment où je prends la parole pour la première fois dans le Conseil de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier. Son Excellence le Président Mzee Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Des Congolais ont fait de lui le type arrogant et condescendant qu'il est devenu aujourd'hui. Le regret, c'est que je n'ai pas réussi, on n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. En ce moment où je prends la parole pour la première fois, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Merci à son prof de français Ngoyi Mokena qui a également été chargé avec d'autres Congolais de lui fabriquer une identité, de lui fabriquer l'identité congolaise, de le changer lui, l'anonyme, en homme congolais, en katangais et non l'inverse qu'il veut revendiquer et regretter aujourd'hui. De lui trouver jusqu'au poste, non, jusqu'au patelin, jusqu'au village. Il voulait avoir quelqu'un qui construise son image ici, comme Katangais et comme fils de Mzee. Vous pouvez poser la question au président actuel, le surnom de Kabange, il est venu d'où? Quand il nous a dit qu'il était jumeau, et qu'on lui a dit ici chez nous, c'est Lungu et Kabange, vous êtes qui? Il était Kabange.
Je vous dis pourquoi j'ai été nommé. Je vous dis que j'avais une mission ici de créer avec tous les Katangais la paternité de Joseph. Et ça, c'est une mission que j'ai réussi. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les Mouillés, chez compagnie, les Ronds, les Louba, au fond. On donne à Joseph son patelin. Le regret, c'est que je n'ai pas réussi, on n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. Vous pouvez poser la question au président actuel. Le surnom de Kabange, il est venu d'où? Quand il nous a dit qu'il était jumeau, et qu'on lui a dit ici chez nous, c'est Yungu et Kabange, vous êtes qui? Il était Kabange. Voilà comment, avec arrogance, il remercie ceux qui lui ont donné une identité, qu'une image, un style, un aspect, un pays. Sorti très mal inspiré de celui que les Congolais ont transformé en eux et qui, paradoxalement, regrette de n'avoir pas réussi lui à les transformer. Mieux vaudrait en rire. Donc binomo botolanda donc biso tolobaka to tshela bino ba preuve tolobaka raté po toloba biso toza ba tortini njate Fabien tortini njate o ya créaka biloko ezanga tina ya N pona ko diviser ba congolais biso tolobaka makambo abo solo to tshela bino ba preuve boteli bino moko makambo tokoki ko bossa na yango jamais marche ezalaki donc bobimi batu ba kokufa batu ba kokena bo pito. Mais marche siko ekomi botala bino moko marche oyo ezalaki dernièrement botala batu bazali ko marcher na ba bouteille ya masanga bazo mela pele na bango tranquille mutoir donc marche wana bazo ya na bango po donc bayebi keza marche moko donc ba kotungisa bango te donc bato baza ko sala marche bato a PPRD na tsheli bino suna ba photo botala baza na ba milangi soki milangi ya soki ya Skol soki ya Primus soki ya Tembo toyebi te bomoni po bato bazolo bakeyo Félix Antoine Tshisekedi ezali dictature mais botala pays oyo ya dictateur mais tala bato ndenge bazosala marche et puis botala bino moko na ba photo nakanisi donc Fayulu abosana te mutu na yekomaki neti soki ba astronaute soki nini botala mutu oyo ya Fayulu ezalaki ba marche na l'air kaka ya Kanambe. Mais est-ce que Fayulu tango azotambola mikolo na ba opposant yo nani yango ba betie loko na mutu ou bien nini donc botika ko sala ba comparaison wana lelo tozali a poto lakisa bino ke comparaison ekoki kozala te. Et puis to yebisa bino loko zo sekisa ngai mabunda oyo azalaki présidente ya parlement azali kolobaki Congo na biso vraiment musale ko zanga te donc bilanga donc banzete ezali ebele donc vraiment azali komona pensa que donc il faut to salela makambo oyo ya bilanga donc ba forêt na biso e ko pesa vraiment ba emploi oyo eleki na masolo oyo ya bilanga ezali te mais nalingi to tuna kaka ye to tuna ye tant azalaki na Kanambe tant yazalaki vraiment ko salela Kanambe pourquoi alobaki masolo oyote azali kolobango sikoyo donc sikoyo bino moko bolandi donc ezali makambo ko passer 5 minutes avec César Ngadi eza ba torote 5 minutes biso tolobaka ba tortini ninja c'est des taureaux bazo créer division donc ce goza kinois neti président de la République tozui okoko diviser batouté botala bevek lelo bazoni ngosala biso ba moral botala bevek parce que biso tolobela makambo jamais ya bekolo parce que toza ba kinois tant autant na ba chik to yeba teke maso aza mulubo maso aza mu Congo maso aza mu Swahili donc tozo tanga kaka na ndenga ba kinois na ndengi président na biso azala botala bevek patologie bomoni bevek tout to tsheli bino wana donc bango tout siko banal bangala ti bango tout bozo mona wana bangala ce que Zalaki qui est président nommé Mutuboye et commis oh Boinabo. Donc Tokolobela Kutu Wanate, nous on ne va pas s'interniser là-dessus dans Makambo, oh ya Buzoba, oh Karato, Tchela Kabino Kapoto la Sabino. Mais Bino Morobota là, vraiment bateau ba compare vraiment Fachina biso oyo toyebi papa na mama. Bazo comparer pensa na muto ayaka na ba botte na bambula. Bota la vraiment au moni ba présent au bota la coutrema. Na habité pantalon oyo soke zali donc takeru ki couche ou bien ya mamoto wana ka il faut na tunaka le diable Faisal donc yé mutayibe masolo ya ba forme donc ya za diabulu diabulu ba forme soka kangyo na frakata diabulu ro baro obinzambe le mso ko limbiso mais Faisal le diable botala kaka pantalon oyo
kanamba lati to ebite soki ezali take ou ki couche ou bien ezali donc ya mamoto to ebite bo oui ba président on a ba marque kala tant to mona Mobutu to mona Mobutu ba président to mona ba président ba ya ba pays musu ba marque au mona donc président moto au mona la Tchad kunkuni wedei. Et il y a des moments là-bas, que d'autres comprennent que Mobutu doit dominer, mais tu es les babeni, tu es président, il a vu vraiment, donc président, oh, alati, bon, donc, attends, bien, alati kaka, donc, parce qu'il y a, comment il y a un costume qui me colle, au moins, alati bien mes fondations mystiques. Au moins, costume na sati botambula. Donc, pour moi, na kola masolo, oyo na kimukolo. Donc, botika ko sala ba comparaison, donc ba faso ba kana metondo mona okaka na ba président ya bamboka mususu. Mais yé la biso tout marqué déjà pose na biso publicitaire ya liboso, boyebika ke ndenge to yebisa rabino ka ke Kodia Simon ezali vraiment masolo a solo parce que congolais soka moni masolo. Moi, je suis sala masolo neti ya ba mindele parce que mutu mundi air musu sa zalaka na ba complexe parce que so mundele azo sala ngo omonaka ah un temps yo ozo sala ba makamu na bureau donc ozo lakisa mundele mais so mundele asala ngo mutu musu azo mona neti ke mundele aleki mutu mwindu or kete Kodia Simon memi masolo ba ndaku o ezalaka na poto amemi on kuna na Kisasa na ba norme internationale pour congolais surtout comme propriétaire ndaku na Kisasa. Donc, batumsuti suko ba ndimate o eza bango ezali bana bakola awa donc ezali ti bana na biso azalaki banquier azalaki donc mutu azosala na ba masolo ya ba immobilier donc soka kena Kisasa akosala yango ndenga banda ekosala donc bozwa contact na Kodia Simon bozelate comme trop tard tozo sabino ke batu oyo bazali na Amérique les États-Unis na Canada bobenga parce que offre est spéciale pour Nabino. Donc Kodia Simon vraiment ezali wana pour na bana mboka et puis surtout et puis c'est avantage na bato diaspora et puis boyebi que c'est pelative ezali décoder ya bana mboka donc décoder yango ezali net ba décoder mususu te yango donc vraiment différence nango na ba décoder otozala nango na banda ko tozora awa ezali que yango eza ya mukie. Et puis mukie kaka te otambala na poche ezaka po tambala na poche tem okoki kokenda nango esika nyonso surtout ozali kokende olingo voyager omemi yango okomi obranché place internet eza mokili bobima internet ezali olanda eza teke otika ngo na ndako so olingo voyager omemi yango donc Sepela TV eza na bilengi oyo nyonso surtout bakongolais bazalaka donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite 5 minutes avec César Ngadi. Kodia Simon vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simon, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. De retour sur le plateau, Bomoni Tozali en plein Paris, Toebsagi Bino ke Boebika ke 5 minutes avec César Ngadi version la musique ezalaka libanda Tozali en plein Paris na côté à porte d'Italie bozomona ba tram ezali koleka donc Tozali libanda parce que version ezalaka masolo ya libanda donc bino moko bo witi kolanda wana bazali ba partenaire na biso bozwa vraiment contact surtout Kodia Simon bobuka na te parce que Congolais azaka ba retard wana tozana site ya Maluku
après tant que trop tard boye qui diba botika qui diba bozo masolo parce que boye combien de bato ba mela bango ba kibo banakati ya nini azotinda la bandeko ba lié balanga na yebi mutu moko abana ko tinda mbongo azotinda mbongo pale sili ndeko na ye acha pale na kombo na ye masa longo akiki sasa aya na pale na kota o pale ezalaka yo te atala ba mikanda ba chana kombo ya ndeko ne mususu pour récupérer qui bobe ezalaki pas si tiba intervention à récupérer donc ndaku ne donc sans intervention ndaku ngo kene botalaka mitema mabe ya bandeko na biso mo bazakuna paza bakatra biso atoloko tarambongo mais na kodia simo okopesa mbongo te ezali à crédit au sali réservation bango mo bazola au crédit aux à l'interdit bancaire etali bango te parce que crédit go bimana ba banque oyo ya mboka na biso donc et puis au vandi na yo batongi ndaku et puis crédit aux ofutango tango bako remettre au ba clé aux ba clé na maboko crédit et bandi ndengaka ezalaka donc bo bukana te e koma sute wonga na tindaki balar na ngai ba melanga balar wana kutu ba komela ote parce que vandi na okaka na poto bazo tongole ndaku ba kopeso kaka ba clé na suka donc vraiment tolingi siko to la sabino kaka ke différence ezali na Congo ya sikoyo donc tozala na confiance na présent na biso o nyoso to azoloba eko salema bomona bino moko ba jeune a PPRD o ba bondo mona bazali ko sala ba marche bazali ko loba loba bazokutana lelo ba komi ko fongola munoko na bango ba loba ba vérité nazotie la bino extrême bolanda jeune a PPRD azo expliquer ndenge ni ba bando sala ba marche ndenge ni ba bando pesa bango ba mbongo et puis ba jeune tout a PPRD ba bandaki ko zwa musala te ba ko zwa musala sikoyo grâce na président Félix Antoine Tshisekedi. Donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Na changu ezalaka papier piano. Au moins papier piano. Vous comprenez? Na funa ezalaka Jili Mambulu. Au moins Jili Mambulu. Comment PPD Goku ko marché au moins na Arimo Vasakanité. Au moins na professeur Bochabité. Au moins na professeur Lumanuté. Au moins na Chikevité. Vous comprenez? Na ba jeune o baza modèle lelo na PPRD. Mutu lokola Papi Pungulu a bazate, mutu lokola Serge Kadimazate, mutu lokola nani Jean-Saka Bekacho azate. Pour yebake ba yebaki ke biloko eza nango théâtre. Après avoir commencé échanger nini et bakisi nini. Toza na temps ya distraction o été tout soir. Totika Kabila avanda asala musala na ye Kabila sali musala na ye oyo na biso ke Kabila sali musala na ye oyo peuple congolais nyoso amoni ozo compane ndeko neti Tshisekedi a pouvoir à continuer mboka échange na président mon côté Paul Toussoua lelo tozo lula ba États-Unis to lula ba France et puis combien de présidents ba les capots États-Unis comme bongo Ompane, Joseph Kabila zana posa pouvoir te. Joseph Kabila sali musala so azalaki na posa pouvoir Joseph Kabila zala soda linga kiatika pouvoir te. Asali oya lobaki ke na kotika pouvoir atiki. Donc ça l'élection na mbongo na biso moko asali. Quand même il faut ko betela Joseph Maboko, Joseph Kabila Maboko azama benaye, azam muto za parfait. Quand même amemeli biso quand même quelque chose. To yeba ke élection te, lelo to komo voter. To voter pe na mbongo na biso moko. Kabila asali mambo ebele, asali makambo pe ya bien. Ekoki tango Kabila esili. Ndekone Félix Tshisekedi azui chef de l'État a continuer pe na makambo na ye. On comprend, tout révoluer. On comprend, tout peut s'appeler moninga chance. C'est ça, tant à temps. Mais ça, ma cambo, bachada, ribazo, salatier, papa. Les lots nazo, le banabagé, na PPD, les naïbi, qui baropé, c'est bien bon, bon, les cabos critiqués. Yébitanga, pour tout ça, bagé, nyon, soit nos hommes, na basala raté. 18 ans de pouvoir, bagé, nyon, soit mon PPD, basala raté. Nde bazana, koko, tangelo, na bakombo. Comment tu sali 18 ans à pouvoir? Tozo salaté. Mais les lots, bagé, quelques jeunes, il y a Kabila. Baye kozwa musala na tango ya Tshisekedi. Est-ce que ça laka? Oh. Obeti bilo mabe. Tozonga mukesi, mazongi c'est moi. Na ezongeli na yo nazoloba oyo nazoloba. On a se calmement batu. Oyo nazoloba Toussoua na yebi. Oui. Tosali 18 ans ya pouvoir. Nyonso likoloti na se ya biso. Totikala kosala te. Mais les lots ba jeune. Bino ba jeune sportif. Ba jeune sportif. Ba jeune vigilance. Na quelques jeunes. Toyo kozwa musala na tango ya Tshisekedi.
yo ndimi kotrahi ka chocolat 10 000 francs pour ya ole kananze na ye kaka po bapesa ngomona alekala kutana mbongo baboya yango te eza mbongo na biso mboka kasi tozolia biso nyonso tolie mais to jamais nga na kotrahi mboka na ngai babimisaki bino na nzeba bayebisaki bino bobima sur base de quoi biso eloko tobimi bango bazoloba eza anticonstitutionnel eza nango lokuta makambo président anomaki banomination wana eza nango clair po mboka yoko bandovanda bande kovanda 18 ans tobandi tomona biso eloko malonga te tosala marche oyo eza bato ya FCC FCC yango eza na regroupement baparti eza neti nga na ye na compte ya ADT ya José Makila Makila na ATD Alliance Alliance Mongo na yo boyokana ki combien boyokana ba mata biso 10 000 nani na pesa a 5 abako pesa no 10 000 wala ezaba groupe fédéral na bango ba pesa siko ba binini na weza hito yo zi combien kala muntu abisaka pesa 10 000 na yo ebisa ya pesa mbongo na babito ke banda ko pesa mbongo te tolanda bango tina banda. Donc, Binomoko Boitolanda, jeune PPRD, donc c'est que les associés, il faut pas bimisa, c'est que les nous surtout, bozo monake, bazol baba vérité de makambe banda ikoleka, or sikoyo, fati sokazo sa likamubako, benga yo te ba peso mbongo po ya yo moko esengo na yo, ozali ko ya po otala makambu présent na yo azali koloba. Lelo bomoni ke Fayulu akomi na ye na PPRD alimbisi na ye makambu nyo surtout oyo basala ye a commis na PPRD pour bomona karake donc a bosani makamunyo surtout donc Fayulu il est déjà boule ne banda kala lo bagi na yek déjà que donc kanamba za congolais donc neti biso donc arotikala na mboka na pour rafraîchir batu mémoire na zong selebino sou extrait botala ndenge Fayulu alimbisa na ye donc kanambe. Que deviendra monsieur Kabila? Monsieur Kabila est citoyen congolais, il a sa place ici au Congo, il fera ce qu'il voudra. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayulu ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est 1, l'amour, 2, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Ok, c'est comme Mouninga na Fachi. Fachi donc to ebite soka sala nini yo muninga na ozolimbisa ete politique ou ba baraka nango batu lumumba kufa kasavu badaya yo Fayulu ozanona na envie les msu masolo ko ya sima donc osolo politique ba le larato kwayo tikali yo daete ozako le lati lelo okangela donc ndeko na yo kanda okima même église bobando sambela. OK ezali makamoko koyo kosala te tomonaka awa donc ozomona penza ke muta katani aye na télévision lobi ke bon na katani na se mettre derrière massa nanga oyo azui parce que but na biso ezalaki ni but na biso ezalaki to baka pouvoir et pas ya Kanambe donc Kanambe azalaki étranger ezalaki to baka ye pouvoir bino bokansa Kanambe ndenga azalaki wana penza yaki na boule penza tika pouvoir mais botimba botimba to solo ki nango na mutu nanga donc le diable ye azali na masolo ya bilamba Faisal mais makamba mboka na ye azobuka na te to koza bino bokansaki donc Kanambe ati likonda na ye ati dauphin na ye aza sokoro donc bino bokansaki donc ango ya penza ati kana ye kaka pouvoir kabo donc
pour baka kanambe pouvoir fallait y a une stratégie donc aux ala mutu moko neti donc y a aux années mutu fachi donc facha yaki na masolo il y a les corbeaux et les renards donc aye donc flatterie après donc pour changer face à côté face donc il y a la musique à changer les faces donc à pointer donc il y a rajouter donc ngano cope vidé il y a un bon moni bateau tout abandon le baki kala donc présent ticket onini et ça la lisusuté parce que Fachi beto à la kisi la musique à la kisi que y a za kinois parce que na masolo on pensa so to landing na basolo ngo siko o baba o ba pesa ke donc ce qui est kanamba pesa ki donc Fachi pouvoir donc na za yuma na masolo donc you pouvoir au def samut pouvoir donc il y a yo le biki o deux années dike ozui momino oye masa bombelanga momina nga pendant 3 ans na ozo après donc oza yuma otimbate donc kanambe yuma mbumbulu tintin au Congo donc Fachi a la gisi ke bona et puis Fachi a sauvé biso donc bon monde masolo to eleka nanango abulagi ke tant Fachi ye arobaka parlement arobaka sénat akokoma donc ndengi siko to komi donc mabunda longwa donc tambwe mwamba longwa donc cour constitutionnel evanda nani yango penza ndima do ba mona penza ke Fachi za acteur à filmer mais en tout cas boye bake j'ai ezali le sous-souté donc vraiment tous à la calme to tika kosala ba comparaison oyo tozali kosala les 27 donc boye bake association oyo ezalaka derrière président de la République donc Fachi Solution ya maman na biso Mujinga azosala sortie officielle parce que ye asalaka makambo donc na vitesse te sortie officielle ezali le 27 donc tozalawana donc tosengi na bino tu bozalawana ezali soirée moko vraiment ekosala pe mamasole belé ba tombole kozalawana ka po na bana mboka donc botala bino moko na bilili ndenge bozali komona d'ailleurs ba bilili na sala miteme ba bilili osala mawana maître d'honneur uta Belgique ya wana biso tout ozalawana bozali komona donc tombole kozalawana mama na biso Mujinga donc le 27 na 20h tozalawana pour na sortie officielle et association Fachi Solution Originale. Bino moko bolanda ke bato bazo comprendre que ma solo ezali ko changer même na niveau justice ma solo ezali ko changer botala ba chinois ba na cop na bango ya babula ya prostitution na kati ya mboka na biso donc bazwa ba chinoise donc yele ba ya na bango donc na bakota ba gomba na bazola bango ba kiboba donc bazwa ba client na bango donc ba yela ka bango na mais na era kanambe masolo oyo ekoleka na ndenge wana mais botala bino moko tozali kolakisa bino boko mona na bilili ndenge bakangi bango nyonso tout donc ba chinoise wana bayaki na bango na ba chinois bayaki na bango na ba marque ke donc ba petite njele ya mike bobika ba chinois ndenge bazaka ba 10 wana donc bayaki na bango donc ba client na bango bayaka wana basala ba masolo na bango mais bakangi bango nyonso tout bako refouler bango bino moko botala na bilili. Excusez-moi, Monsieur le Président, membre de la composition, je serai obligé d'utiliser des mots, des termes extrêmement forts pour que on puisse comprendre en fait la peine que nous avons, la souffrance et la douleur que nous avons à exposer même ces faits. Monsieur Ye-Fing Park importe de l'étranger des jeunes filles, des jeunes femmes que vous voyez là. Une fois au pays, malheureusement, la peine dans le cœur, je suis obligé de le dire, un compatriote les aide à obtenir des titres de séjour. Vous verrez là, nous allons produire et mettre à la disposition de votre tribunal que ces jeunes filles sont toutes, à l'exception de 2, si je me trompe, arrivées dans notre pays en provenance des pays voisins, pas directement de la Chine, mais des pays voisins. Vous verrez dans leur passeport des visas Angola, Gabon,
Congo démocratique, donc le Congo d'en face. Vous verrez les autres pays voisins. Donc ce sont des jeunes filles. Et nous sommes pratiquement ici à ce qu'on appelle la situation des crimes transnationaux. Des jeunes filles qui viennent de ce pays-là et le plus souvent entrent dans notre pays en obtenant soit des visas de touristes, soit des visas aéroportuaires. Une fois chez nous, un compatriote leur délivre des visas de courtoisie. Des visas de courtoisie. Et vous dites, vous les voyez bien, vous dites, non, écoutez, nous sommes en règle. Mais vous verrez qu'on est parti des visas aéroportuaires, des visas des touristes, et on chute, on ne sait pas par quel mécanisme, pour obtenir des soi-disant. Donc, ma solo ezali ya kosakana lisusu te. Justice oyo tozalaki nango ya kala ya kanambe justice ekomi sikoyo parce que bozomona penza ke soldat avocat akomo yebisa penza akomo sala masolo oyo atangaki na cheki etankala donc oye obimisi baarticle no nyonso tout mais ntango okende kuna bakati ba masolo mosusu mais sikoyo ozomona na bambila na banani bakomi na esengo oye penza okofunda nge pana na kokanga yo okangami botala sikoyo bato bazosala biso moral ba évêque oya 5 ans boyebi déjà que 40 000 téléphones smartphones bazwaki na balera ba élection botala kaka version nango ezali 3 versions na kati ya masolo wana ya ba téléphone oyo bazwaki wana donc boyeba ke ba téléphone na bino boyebi ke donc ba pesaki bango na katumbi mais boka ba version Francis Kalombo aloba ke église catholique mutu somba ba 40 000 smartphones wana et pesa ba évêque Olivier Kamitatu ayeko loba ke non ezali église catholique ite ezali katumbi ye moko mutu asombaki yango apesa ba évêque et puis boyoka ye moko Chole ayeko loba ke ezali ba pays ya Union européenne mutu sombaki 40 000 smartphones wana pour epesa bango botala na masolo ya ba phone wana ba 40 000 3 versions différentes donc donc Francis Kalomba lobi ndenge mususu donc Kamitato lobi ndenge mususu ye moko Shola lobi ndenge mususu bongo bato ndenge wana lelo ba osala biso moral ba ko lobelaka biso makambo oyo to landa bango donc pour bo comprendre que bazali batu yako landa te lelo tozali komona ke 3 défis oyo ya présent Fatia zaleki nango pona mboka na biso et c'est salami donc gratuité à enseignement de base salami justice et comme on a vraiment que justice et comme ça penza que ozomona ke mutu azoko banga lisusu te donc omona penza ke ministre comme ko banga ozomona ministre azobanga ko yiba mutu tu azobanga sikoyo oh gouverneur atiki zando na Congo alelo ya Fachi Beton yo ki noteka zando hein na ke ni mutako na Congo ya Fachi Beton alelo ou comment tu oteki zando mais aucun mutako et le kotikali na biso ezalika ka social au moni social muke bandiko kenye tokolo baké donc défi au président de la République azalaki nango ezali déjà à 95% déjà donc c'est salami et quelqu'un à 5% donc tempo vendre dans côté penza que Congolais comme on lia bien comme se faire soigner bien à partir du deuxième mandat makambo anyo sur salama poto ebisabino que justice ezali ndenga kalate bambila bazali ko banga sou teto la sabino parce que biso to lobaka muke to la sarabino botala ba roulage na biso kalezala ki oye donc ngo kanga ya bio zo saka nanga yo ebinga nani donc botala roulage ndenge ba kangi bato ya présidence ba koti na nzela ya sens interdit ye akanisi ke netazali na mutuka ya présidence de la République il peut se permettre de tout à koti na nzela donc ba
roulage bakange babi faut zonga kiti si ngana za muta président babi ozala muta présidence ozala nani il faut zongi sa mutuka na yo parce que ozomona que soda zali ko loba avec véhémence soda zali ko se faire respecter parce qu'il ebike baroke na nulle part et puis zali ko filmer ngana za oko filmer ngate ba filmer donc to ko filmer yo parce que bato ba bossa okoki ko filmer mutu mabende au publier yango ce que filmer on a pas toujours filmer na yo même be ce que ko publier ndé combien fracata ko publier mbila ko ko filmer mbila azo sala musala no filmer ye pas ko filmer yo mabende ceux qui okeyi ko publier yango na internet wana nde okoti na infrakata bino moko botala ba image donc roulage à télémisi bato à présidence à télémisi ministre ebise ke nzela oyo il faut zonga na sima pe esalamaki azongi na sima parce que bato tout ba komi ko banga parce que so ba filmer ba ko funda yo yebaka ke ozui infrakata okanga nani okanga nani monsieur c'est la presse police okanga nani oui oui merci ça c'est contraire kanga ngai c'est qui? C'est quoi? Comment on va retrouver la major? Donc j'ai le tout en major en tenue, au tout à eux. Ça c'est quoi ça? Papa, va pour y avoir ta biche. T'as la moutou. Moto, allez, gâté. Donc ça va en haut. Excellence, oui, ça c'est excellence. Allez, gâté. Donc ça moutou quoi? À ce moment. Donc bino moko boyuti kolanda mboka na biso tokolo bateki ekomi malamu à 100% mais bozomona bino moko eza na ba avancer ezala ba makamoko ezali ko keni na ndenga bien ezali ko sala ma vente yo etanka la peine na l'air à Kanambe yo tellement sa voiture à présidence oye bisa yeke zonga et pas zongi mais on comprendre etendeki ba kanga yo mbila ba kangyo mais bozomona ke mbila komi ko loba makambu donc azali ko banga te po ebike donc to komi na état de droit. Donc, tu as commis vraiment presque à fin émission Nabiso, que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Mais avant tout ce qui s'émission Nabiso, tu n'as pas c'était. Botika comparaison na ba Congolais à Bandokeo, balingi mbokate, botika ko ça la comparaison entre Kanambe na président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton. Déjà, il ne faut pas comparer l'incomparable. Déjà, la nationalité de mon côté, tout ce qu'on comparer, bon, moi même dans la télévision, sur RTNC, Kalana, sur RTNC, parce que on dit Kanambe na Kanambe, mais JT à RTNC et comment et l'engina qui toko aux autres là, nous disons aux autres la télévision à poto, dans la Gisi Bino pensa que marche oyo, il y a opposant, bah salaki, na mboka na biso kuna na kisasa eleki na kati ya JT ya RTNC bomona ba makambo ya ex première dame et les karakuna donc mutu tout azala opposant azala nani donc vraiment soka saidi kamuna et koleka télévision or kala ezalaki kosalama ndengo wana te donc vraiment
tokomi vraiment na suka émission na biso boyebika soki tokomi na suka émission topesaka mbote na base na bato nyonso to balanda biso mais avant to bando pesa bambote ya lelo tozali vraiment na ba nouvelle moko nécrologique ko esali biso pasi vraiment na motema to benganaka vraiment lelo tozo tourner émission oyo na côté na porte d'Italie donc mutunanga donc le diable Faisal azalaka koto yo na mona ki epé azali ko lekepe singe sengo parce que donc to benganaka parce que batu bakomi kokufa to ebité bon to komi pe kokola il faut mboka ezo renouveler mais batu bakomi kokufa donc ndenge to bando kokufa kalate donc to banda vraiment na pasi na motema donc na kanisi bana mbinza bayebiye donc Léon Toya awutaki kotika biso abilité awiti musala ye avandi ba lambeli semul azozila semul ba lambele po alia donc moi ça kota ki alamba babima bo akpoi ba pompier baya ba lobike atiki biso donc ezali pasi na mawa na motema donc mutumoro malamu Léon Toya esika yo zali kokende toyebi ke vraiment ozala esika penza nzamba aponi ozala donc tropesa bino ba programme union surtout parce que programme est en établi donc vraiment Léon Toya donc banatu ya mbinza ba se joindre na ngai pour vraiment na représenter ba condoléances na bango et pesa kinga vraiment mawa na motema Eric Lema azangi saka masolo te Eric Lema benganga pesa nga nouvelle et pesa ngai mawa vraiment na motema donc na yebi ke ba Corias donc bazali déjà kuna donc vraiment tokozwa ba nouvelle tokopesa bino nouvelle kaka esilite na kati sur à Paris donc to 8 sous ko bungisa donc parisien munene mutu moko ya malamu donc Chikito oyo bayemba o muta dindo ya ba musicien tout akufi na Irlande donc ezali pasi na mawazo va biso na Paris awa donc akufi pe to kaka donc ça vérifier ezalaki pe azalaki na ye maladité donc ezaka ki abeti tout na parler mususu ba échange na madame alobi akene pas moi na aki obeta tout tanga azali ko zonga lisusu donc mère abengi pe kaka faute pour aller à côté na métro donc akoy donc mystique il y en a il faut toye baka masolo awa na tala makamba ba momi soki ezali ko simba esimbi soki ezali ko simba te il faut ko tika masolo parce que donc mutu passe na ba makambo susu ya ba awa donc soko landi suna masolo ba momi donc na ba solo ba momi zaka ba momi te ezape ba père ba père pe ba tchaka pe ba contre tala ba momi pe ba tchaka ba mais ba tu ba sosa ba tu mutu na ba mboko mingi ezali ba momi donc soki zo simbe soki simbite et simbite donc ba nouvelle wana mi balé donc to ko pesa bino ba programme ya ba matanga na nyoso tout donc il y a Chikito na donc Léon Toya na biso donc vous allez vraiment présenter ba condoléances na biso le plus attristé na famille omi balé donc vraiment esali biso mawana passe na motema mais vraiment ndenge zalaka ke obotami au kufi donc ezali mokano wa nzambe tokoki kosa eloko moko te yango na tozo enchaîner mbala moko na ko pesa ba bon et joyeux anniversaire na molandi monene ya 5 minutes avant na Saint-Denis na kombo ya Fali Lukisa donc vraiment au fête qui anniversaire na yo donc les gars qui malamu lelo 5 minutes avec César Ngat tozali ko tenir ko pesa yo donc na kati émission donc Willy Kunda à se joindre na ngai po na représenter yo bon et joyeux anniversaire na Fali Lukisa donc merci il y a trop donc nanyo soto ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc torobanda pe ba remerciement na biso bundenka boyebi na kati à Londres donc pour na repesa l'honorable Jean Moutala merci nanyo soto ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi l'honorable Jean Moutala donc to remercier gayo parce que ça la musala vraiment ezali ko mona na tina kata groupe et puis ezali patriote munene donc tokei siko na kati Espagne pour na repesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei siko na kati ya Lola kuna na kati ya Belgique pour na repesa Mimi Orange donc merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi soki toza na kati ya Lola tokobosa na te Poutou de Yalola, petite sœur propre Poutou de Yalola, merci Nanyo surtout
au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na Katia Namibie pour na repesa Babi Lumumba. Merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tozongi awa na Katia France pour na repesa Chai Mukenge Chai wa balengela mon voisin Chai Mukenge Chai wa balengela. Merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Okay, siko na Katia Hollande pour na repesa Andio Kubanza. Merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc tozongi sou na Katia London pour na repesa mbote na Jano Matundu, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des construire. C'est vrai, tu vas en